Mais bien aimé, malgré la ensemble de la quête, tu es obligé, il y a quoi frotter. Si quand nous avons passé ma coquille, il y a quoi frotter mon camarastique au nom puissant de Jésus-Christ. Si quand nous sommes en eau, nous sommes en coca, c'est bonnet ta vie d'ailleurs. Il y a un exemple alors, à passer ma coquille. Mais bien aimé, délivrance, Balouka Kayango. Délivrance. Et sa facilité. Délivrance, il faut avoir un cœur. Il y a mon laï, il y a mon nez. Pour ma Balouka délivrance, pour qu'on soit un beau. On retourne sur miracle et l'eau. Mais délivrance, on retourne sur le loté. Si on a une délivrance, c'est un dakunayo, on que souffrir. Si on a une délivrance, mais bien aimé, avenir et que souffrir. Les lots, tout ça qu'on est là. Nous avons ensemble l'ensemble. Nous avons voté parce que la carte nayo, on s'en a mis la carte ensemble, oui. Na lala qui na lota qui na motibana, oui. Na lala qui na moni na sombi motuka, oui. Na lala qui na mona qui na sombi avion, oui. Na lala qui na moni na sali mariage, oui. Mais l'okozo le bawana, ce sont des choses vraies. Au conseil le comme côté. Na lala qui na mona qui, oui. Oh mieux ce sont comme et ça vrai. Moi ça connaît moi ça connaît qui pour langa, oui. Et ça réalité. Mais il faut y aller le komoko. Pour dire qu'on est chez toi là, et qu'on puisse s'en aller na yo, base c'est le komoko. Joie de délivrance à fin na yo. Si on dit délivrance à fin na yo, mais bien aimé, ma promesse c'est comme en réalité. On a dit ma terre la bino besoin de besoin ensemble. Yango la na ye, mbongo yango. Mais bien aimé, sois un homme délivré, sois un pasteur délivré. Na ye bisi ezonga. Kende qui nous ensemble la profondeur. Kende qui nous ensemble madame. Ensemble va son bakaïté. Et le ce que ma professeur Kogi Sami. Ce que Kogi Sami était. Au que je m'assois dans le Kalanga et Tony. La saison de la Bongola. Papa n'a qu'un second habité. La moutou n'a pas qu'un second dans la Zanganga. Azamwana motote. Boako Sangai. Abongwani pete. Nzambe ya pambola bino bandeko nyonso tu ya mokili mobimba tokoti kobosana te kopambola la servante de Dieu, la prophétesse Sephora Bissau. Nzambe ya pambola yo na mboka na Allemagne place ozali mwana nanga penza nayebi ke miracle ke salemaka. Nzambe ya pambola mama Israël Muka na Canada. Nzambe ya bosana te vraiment ko pambole la biso lisusu maman Eliane na France, sans oublier la maman Clarisse, maman Anne Kassongo, maman Karine Kassongo. Je sais que vous êtes un peu nombreux, vraiment que Dieu vous bénisse, sans oublier ma petite sœur propre Olive Mounongo, que Dieu vous bénisse. Et na bosanité maman Jackie Lokota la mien, Zambé a pambole langayo. Le lot qu'on est toujours koloba sur le monde des esprits, sur le monde des esprits. Sur le monde des esprits, sur le monde des esprits, nayebi que boza ebele bo sepelaka mingi le moment que le prophète Josué allait kaga, je m'excuse pour la koloba de la part de l'Éternel. Et de la part de l'Éternel, nayebi que bisika wana batu mingi ba zuaka penza le boko ya Nzambe. Et le romoko na lingila le bela lelo, to lingi te mekamoke kolobela kaka sur la délivrance oyeza accompagné avec signe. Donc c'est ça ce que je voulais parler aujourd'hui. Et ça m'a bilembo oyo kotu ko sala ke mutu azwa délivrance avant que to ko mutu a réussir délivrance ya vie na ye et ça na biloko oyo sengaka mutu azala délivré. Et première chose pas mutu azala ko luka délivrance aza obligé ya ko luka nanu ko tuna Nzambe to ko yeba
état d'âme il y a mosali ensemble oyo azako kamba église intel est-ce que azamut oyo Nzambe abengi et ce qui Nzambe au monde que Nzambe a confirmé que non c'est mon serviteur et donc comme balé kozalayo il faut avoir confiance dans mosali ensemble wana kozala na patience il y a kozala délivrance parce que tous la différence entre délivrance et miracle malgré nous surtout ezali nango na kati ya délivrance eza branche moko na kati ya délivrance mais il faut y beloko moko délivrance ezala ke loko yo baza mutazo luka yango pe aza na kondima ke na kozwa délivrance mais miracle eza eloko oyo mutu asatanda kite miracle ko tuko salemela ye exemple ayaki kaka na église azwi ngolo azalaki na malade peut-être ya sida et toyo komona ke mbala moko mutu abiki na sida na yo eza miracle esalemeli moto mais délivrance eza eloko oyo eza processus eza kosengala moto azala na patience ya kozwa délivrance ya vie na ye mais bien aimé dans le Seigneur eloko moko nalingi nameka nanu avant nanu na kota na biso na kati ya mateya na biso tozwa nanu elema oyo ekoti koyede biso tomonake il y avait une sœur oyo asali 6 mois à l'hôpital et nalingi nameka koexplike bato mingi bakanisaka ke miracle esila bato mingi bakanisaka ke yesu akufa bato mingi bakanisaka ke yesu asalaka te to délivrance ezalaka te et miracle to délivrance eza biloko oyo eza réel eza biloko oyo eza kosalema mingi na nzela prophète Josué kitula le moment que bato mosusu baza koluka kosala babiraki na makambo ya Nzambe le moment bato mosusu baza koyebisa bato keke no miracle ezalaka te ke bato mosusu baza koloba ke no Jésus Christ eza kufaki mpo na biso miracle soki wana ok nous dans l'église de la restauration des brèches nous dans la communauté la restauration des brèches Nzambe pambola yo penza makasi la servante de Dieu maman Tiffany Nzambe pambola yo parce que nazomona comment que mosala aussi eza kosalema donc c'est-à-dire que na kati ya domaine ya bozambe il faut yeba ke miracle eza eloko ezali mpe kosalema mingi na kati ya vie ya basantu et soki mpo nazoloba na biso soki toza koservir Nzambe kaka na masolo te toza koservir Nzambe kaka na pamba te mais toza koservir Nzambe oyo azali kotambusa biso na nzela bamiracle mpe basine e yango wana bien aimé ozwa nanu image oyo otala nanu koma eloko nini esalemaki na kati ya l'église de la restauration le dimanche ndeko azalaki na malade et na kati ya malade wana na banjo oza komona ndenge nini baza komema ye ndenge nini bakotombola ye ndenge nini baza kokota baza komema ye ya komema azalaki na incapable mpo na kotambola okomona ke ntango baye bavandisi ye okomona ke ntango na ye nayebisi eke telema akoki meme kotelema te parce que il a fait 6 mois na kati ya hôpital maladi atambolaka te mais ce jour là ntango baye na ye aye kokutana na Nzambe ya prophète Josué kitula aye kokutana na Nzambe ya délivrance esengaki toujours ke miracle esalema na kati ya église la restauration de brèche et na bandi tomeka moke kolanda image wana. Oui, mais bien aimé, on a dit au lundi, ma image, on m'a dit comment que mon tafi délivrance y a vu naïe, mon tafi délivrance y a vu naïe, et aussi on m'a comment que mon toana ayaki malade peut abîmer à sa guéri. Comment à Pambola, mais bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est aussi mon candidat, il y a Hébreu chapitre 13, à partir il y a verset la biso. Hébreu, pardon, chapitre 11, à partir du verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises, mais ils l'ont vu et salué de loin. obetelina Nzambe maboko mwana na Nzambe bisiko zali obetelina Nzambe maboko makasi na yobi ke okokontinue Bible eza koloba na biso eloko moko keno eza lebele ya bato oyo bazwaki bilaka ya Nzambe lelo pambola yo bien aimé place ozali wana betelana Nzambe maboko ozoko betela Nzambe maboko na yobi ke ozana bilaka na kati na yo na yobi ke ozana ba promesse na kati na yo na yobi ke ozana biloko malamu na kati na yo Bible eza ko parler biso balobi na biso eloko moko eza très important balobi na biso ke ezali na batu ebele ya batu oyo na kati na bango bazalaki na bilaka bazalaki na bapromese ya Nzambe mais bien aimé je sais nakoki koboya promese te nakoki koboya bilaka te oyo Nzambe alaka yo mais lelo oza kotuna baquestion mais ngai Nzambe alaka ngai mais nazo servir Nzambe pourquoi vie na ngai eza kochange te
pourquoi vie na ngai malamu ezomona te? Pourquoi vie na ngai nazobondela nazogene elata na kondima na makambo ezosimba te? awa ngai moto nazoloba ngo te bible, c'est-à-dire bato oyo bazalaki na foi, bazalaki bapayen te, bazalaki mpe bachrétien lokola ngai na yo, bazalaki bato mpe babondelaka nzambe lokola ngai na yo, me balobi ke bilaka ya nzambe eleki bango balobi ke bakufi sanke makambo wana ekokisama. Mais bien aimé, eza question mingi bato mosusu batunaka, eza question mingi bato balobaka yango chaque fois. Oui, bato balobi ke mwana nelaka kufaka te, oui, mwana nelaka kufaka te, mais soki oza prudent te okoki kokufa, okoki kosoki mpo oza prudent te okoki okufi ozwi mpe biloko nzambe alobelaki yo te. Mais bien aimé dans le Seigneur, soki tozwi lokola bible oza koparle biso histoire un prophète, balobi ke les prophètes mwasi aza koloba na Élysée alobi mobali na nga oyebi malamu ke azalaki kobanga Nzambe mais akufi atiki baniongo. Mais bien aimé, quand avez-vous croyez un serviteur de Dieu peut servir Dieu sans faire de promesses? Est-ce qu'un serviteur de Dieu comme moi dans Nzambe on retourne servir Nzambe sans faire de promesses? Même le prophète abandaki Nzambe, il avait aussi la foi. Mais pourquoi biloko nzambe alobaki na mosakoli oyo ekokisamaki te? Pourquoi baloba oyo nzambe alobaki na mosakoli oyo elataki nzoto te? Mais balobi ke akufi, mwasi aza kolobaka mobali na ngai akufi azalaki kobanga nzambe mais akufi atiki maniongo. Mais bien aimé, chaque jour ngai nalobaki eloko oyo cet serviteur il n'était pas délivré. Cet prophète, il n'était pas délivré. Première des choses, pour mon akazalaki délivré, il était incapable pour payer la dette de dette. Bible le dit dans Komoko, beaucoup de fois, mais beaucoup de fois. Déjà prophète, akendaki ko deux fois. Ça montre que le prophète avait l'esprit de la pauvreté. Ça montre que le prophète, il n'a pas renversé d'autres choses. C'est vrai que le prophète, malgré l'onction qu'il a fait, malgré la crainte de Dieu, Bible le dit dans Bible que non, à coup de faire tiki maniongo. Mais bien aimé, tant que nous t'en envoyé, la place est passée maniongo. Mais à l'indi qu'on réclamait, bana basaki ba innocent. C'est quand le pambola, il y a qu'on réclamer au nom de Jésus-Christ. Là on le balanga désolé ndangai, la combo na Yesu Masia, muta ko réclamer la rosalate, muta ko simba vie na rosalate parce que Jésus-Christ la yebi que na ko luka délivrance, Yesu akotika yote. Kola ko kangola yo na bitumboza nango, kola ko kangola ba problème oza na yango. Na yebi le mingi, na yebi souffrir mingi. Na yebi milimo mabe, ba démon, ba sakali na vie na yo mingi. Na bandi bozola dans l'image, comment que l'image, mais ça va délivrance, et ça va seulement dans la église la restauration des brèches. Na bandi bozola dans l'image, comment que l'image ça s'est passé, comment que la délivrance a minene, et ça va seulement dans la église la restauration des brèches. Encore pas bon me dans le Seigneur. Na kina le monoka que nous komoko, ata soki batumbola ki libulu, ata famille na bino mutomoka bongakate, bino nyoso ko vivra kaka na vie du sumu, na zolo ba na yo lelo, et Jésus-Christ de Nazareth a ça capable pour te yo o raté milaka na yote, afin que yo aussi ensemble le ba yo. Le prophète a koufi, asimbi bilakate. Bah le mec qui a montagne envoyé pour n'a réclamer, mais bien aimé dans le Seigneur. Il faut y aller comme le prophète. On va tous appeler réclamer. Parce que les bandes là où réclamer Bangola, bah ça m'a dans l'ensemble. Le pasteur, ce qu'on lui dit, ça me donne la profondeur. Tu peux risquer de mourir. Un enfant de Dieu, ce qui peut lui dire, ça me la profondeur, la profondeur. Tiens la montée le Romoko. On peut risquer au koufi. Saint Simba Bilaka Yanzambe. Mais n'a pas de Simba Yangola comme on Masia. N'a seul le banon n'a pas par le nom puissant de Jésus-Christ. N'a seul déclaré que Simba Yango. Ben le prophète de Josué qui est tout là. Le numéro à mission au chaque fois 081 41 88 012 081 41 88 012. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bible ça que le banabiso et belé na kati na bango bazwa ki milaka ya Nzambe mais bakufi ça que basimba yango mais bien aimé dans le Seigneur na bingina le belo komoko. Un chrétien, tu peux avoir la foi, mais si tu ne sais pas comment chercher la délivrance,
tiana motu na yo na bien aimé dans le Seigneur mais la kaya nzambe ke lekona musika mais la kaya nzambe ke lekona musika mais les gens parlent sur l'histoire de David dans le milieu David na kata zamba David na kata zamba quand David na kata zamba ba consacré comme roi Saoul a ça pour régner comme roi. Mais David a ça fini. Tant qu'il sera à Goliath, mais bien aimé, David a tika qui samba. Akei bisika bitumbe salaki atuli bango problème ezamine ba expliquer ba lui pour avoir le bini pour la monter encore sa Goliath ba me dit expliquer David qu'est-ce qu'il a fait malgré a fait des promesses de Dieu mais bien aimé malgré la cas ensemble de la quête na yo tu es obligé à quoi affronter si quand nzamba pesa ma coquille il y a quoi affronter monde kabbalistique au nom puissant de Jésus-Christ si quand bisika oyo yo c'est qui quoi quoi sa Goliath a vu na yo te ya nzamba alors a pesa ma coquille il y a quoi sa Goliath a vu au nom puissant de Jésus-Christ parce que vous avez quoi mon côté vous avez le Saint-Pierre de ma bonne et le Saint-Pierre c'est le nom de Jésus-Christ le Saint-Pierre c'est le 5 ministère oh le lot ça na yango mais bien aimé Bible le Bible a dit c'est très bien David avec des milaka David avec des promesses de Dieu mais bien aimé ce qui est là au retour bakeno na ko ba consacrer na ko vanda kaka na samba awa mais bien aimé place yo vanda wala tsoko lukelo na samba te ko kanisa te que délivrance comme la yo wana ko kanisa te ko lomba bisiko yo ça non il faut Luka mais bien aimé benga biso pour expliquer yo comment que retour sur délivrance sa vie na yo comment que miracle talent de la délivrance ça s'est passé talent de la délivrance ça s'est passé la carte communauté la restauration des brèches malgré que David a accueilli abanga qui Goliath était mais bien aimé na carte de la délivrance on continue de banga adversaire mayoté comme il monde a été comme ça parce que la Bible ça pour la biso pour la ça pour le comme celui qui habite à moi il est plus fort que celui qui habite dans le monde donc c'est-à-dire qu'est-ce que la carte mayo on continue de banga Goliath ta famille mayoté la zone le banayo quelqu'un le cola Christ a fait de la carte mayo la zone le banayo tout le monde a ça pour la dangai Goliath ta famille la même fois quoi Goliath ta famille la même face à la réflexion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré que David a télémaki, a utilisé qui bayemiye ba arme bayemiye bilamba ya bitumba bapesa même le père roi mais bien aimé na domaine la délivrance soko lingo simba bilaka na yo kotala na gauche te tala yo zo konuka ke non a utilisé prière de quoi la salaki ngabe na sabo na la bande quoi kuna non tala il a zaye parce que roi Saoul a monné que ne pas à bien il fallait ta casque il fallait ta sapato il fallait la BP mais aucun samba so monde pété mais bien aimé samba so monde pété en de Goliath samba so monde que non limanda kaka moko ya ngo ko sa Goliath na lingina no bana moko na lingina no bana moko mais dans le Seigneur ce qui la vie na yo et ça la délivrance est tardée na vie na yo mais la kaya ça bosse mbangote parce que lukaki bato mosusu lukaki on a tababilamba oza sambete on ngwala se ya promesse ensemble on ngwala se ya bilaka ensemble pour on ne fa force moko étranger yo kanisi que la force wana ngo ko sala ngo Goliath non sika le pambola yo le batelo langa yo le pambola yo bakisela yo mikolo ya belé le pambola yo place sali bandoko le banana kaka amen le prophète Bible le dit belé abatu mais bien aimé mais belé abatu balobi mutu moko te belé abatu nzamba la kaki bango mais bien aimé soko yuki de face à fina yote okoya ko risquer ya ko bimisa nzambe lokuta aucun nzamba batasa na yo lokuta te hein on va bimisa nzambe lokuta nzamba za lokuta te Bible solo bana biso sa mwana moto te po akosa azali nzambe asa mwana moto te po akosa azali nzambe ona kati na ye okoya kokuta vérité ona kati na ye okoya kokuta solo c'est pourquoi Bible solo bana biso
qu'il est la vérité et la vie éternelle. Mais bien aimé, et pas la vérité, vérité. Tout le monde n'a pas Jésus Messie. Mais bien aimé, Bible est clair. Balobi ebele ya batu, ebele ya batu, ebele ya batu. Bazubi la kaya ensemble. Mais la kaya ne koki samite. Mais bien aimé, Zamba Zamba le côté. Zamba Zamba le côté. Alors baka ya solo. Asa soka le bilikambo. Yango salimaka. Asa oya lobi. Il y a moins de salles mais bien dans le Seigneur. Et là, on est sali. Que battu ma koufi. Bon, on a dit que bien la kawana et l'équipe a musika. Parce que bah qui comment chercher la défensité. Bah qui devine la retour de la défensité. Un chrétien tu peux avoir la foi, mais si tu ne sais pas comment chercher la défense, il y a pas qu'un affaire là au quoi échouer. Un chrétien tu peux avoir la foi, qui est dans la awa, mais bien aimé. Et mon foi, même la paille va ça la kanango. Même ma païen va s'aller à Kanayango, même ma mdoki va s'aller à Kanayango, même ma magicien va s'aller à Kanayango. Dans la monnaie de toute façon que de l'oka, à son le baquet n'a pas continua. N'a pas qu'un de la rosonga, même le monsieur fait de celle qui magie. Aux hommes de maison que c'est la magie, aux hommes la continua. La zone de même de mon tournaquette en garde à moi, mon tasson comme la chambre. La zone de baquet qui était, la zone la continua. Mais bien aimé, délivrance, Balouka Kayango, délivrance. Et sa facilité. Délivrance, il faut avoir un cœur. Il y a mon laï, il y a mon nez. Pour nous faire délivrance, il faut soit un beau. Au retour, c'est un miracle. Mais délivrance, au retour, c'est un beau noté. Attention, la route, tu vas expliquer, il y a la différence entre le miracle et la délivrance. Mais toi, un miracle, oui, nous avons rendu les grâces. Mais peut-être il n'a pas vu le miracle. Il n'a pas pris la délivrance dans sa totalité. Ok, la délivrance dans sa totalité. La Bible le dit, ah, ben Zamba laki bango, ba laki bango, boko salabo, boko servir inga, Zamba laki bango, makambo bele bele, mais ba le dit ba simbi en côté. Mais bien aimé, il faut y bake ato sana bilaka ya Zambé. Oh, voyons comme qui me bimbe comment mate bate ino surtout à sauter en gros. Moi na bilaka kufa kate. Ya, soit quand le guide de délivrance il te recouffa. Soit le guide de délivrance il te recouffa. Même les gens ont parlé de cette histoire, il y a Esther. Mais le mec n'a pas vu décision, n'a pas vu décision, qu'il ne faut pas entre Mardoché. Mardoché a fait gagner un bien dans le Seigneur. Mardoché a fait aussi les promesses de Dieu. Esther a fait aussi les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Esther a fait? Esther a gêné qui? À la Tisaki. Mardoché côté de la gêné qui? À la Tisaki. Mais ça dit que tu as la l'Assemblée 4 na bango. Ça va qu'il a promesse ensemble 4 na bango. Mais bien aimé. Ça dit qu'il a l'Assemblée 4 na bango. Mais il y a quoi délivrance il y a Israël. Ça qui t'a il y a quoi délivrance en Israël. Mais bien dans le Seigneur. Bible ça que le banabiso et quand nous avons gêné qui et le troisième jour Dieu a changé les choses. Ils ont changé cette histoire. Et ils étaient en Naman a bondisaki. Poto Naman a bondisaki. On va prendre Mardoché. Et c'est là qu'il y a Naman. Et tu as la somme de Banelo Komoko. Malgré que tu as la foi. Mais si tu cherches la délivrance, aussi la délivrance, du guide de délivrance, quand tu as solo Nango, aussi une délivrance, je te dis au nom puissant de Jésus-Christ, et Poto on a bondisa pour Nayo, Tika Banguna Nayo, Mango Moko, Makotia Bango la Poto Wana, la zone de Bana Motomoko, sauf aussi délivrance à Finayo, la zone de Bana Motomoko, Naman a Finayo, Naman a Finayo, ce qui a bondisa qui a fait en Djumbu, il y a encore un côté en Djumbu, par le nom puissant de Jésus-Christ. Lelo eza komona moto nyonso tasoleka aza kobeka masolo ngai nzambe asalelaki nga boye me bene lelo moto nyonso tasokoluka libala eza promesse moto nyonso tu ndenge obotama oza na promesse na kati na yo moto nyonso ndenge obotama oza na bilaka nzambe kati na yo moto nyonso ndenge obotama oza na bapromesse na kati na yo tia na motu na yo libala ezaka ya promesse eza deja lelaka nzambe asalaka aloba deja ke mwasi na mokili fo bala kobota eza kaka promesse oyo nzambe aloba ke mwasi nyonso tu na mokili ifo abota eza bapromesse mais soki okei bien
la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux. Moi, je peux traduire ça. Cherchez premièrement la délivrance. Parce que si quelqu'un a pris la délivrance, c'est-à-dire que le royaume des cieux, il peut s'amener déjà. Si quelqu'un a pris la délivrance, Moutouana, Lola, il peut s'amener. Mais ce qu'on dit délivrance, c'était qu'on le battait que l'eau peut s'amener. Ce qu'on dit délivrance, c'était qu'on le battait que l'eau les aïeux. C'est-à-dire, ceux qui le collent l'indiquent que non, n'est-ce pas salut Awa, mais la caille Zambé et la Tanga, mais bien aimé, quand on a quatre délivrance nayo, ceux qui ont délivrance nayo, on renvexé votre la famille nabino, on renvexé ma lia famille nabino, on renvexé ma toma du kakako nayo, on renvexé ma lobo ma loba du colo à vie nayo. Dans ce temps-là, le moment que tu restes libre, et ça na moto nayo, que la délivrance de Dieu et les promesses de Dieu au coup fraté, sans que la tayo, et dans ce temps-là, le lobe le koba le bakake non, moi ne la ka kufakate, mais ceux qui na quatre nayo, non nos délivrance c'était que le baté que non. Moi, je ne l'ai pas fait parce que au retour de ma promesse ensemble, peut couper. Bible nous a coupé cette histoire. Il y a petit prophète. Bible nous a parlé histoire de petit prophète. Bible nous a dit ça très bien. Balomi qui est petit prophète, ayoki Zambé, azueti Zambé. Mais il a connu le ministère petit prophète. Il n'était pas délivré. Mais bien aimé, si quelqu'un n'est pas délivré, mais bien aimé, lamba oyo. Zamba tindele na bitumba molongola yango pour la azwa bilamba Saoul. OK, la Bible dit que non, David a quoi ça qui David a quoi ça qui Goliath a blongola qui bilamba Saoul. A son ce qui est plein bango, a mekenga mona moza kilo, mais bien aimé, a ce qui ta il y a quoi utiliser toujours ma banga et lance. Ouais, ça là qui na yango. Yango ya utiliser qui me donne dans le Seigneur. Et Gakafi, il faut y aller comme Moko. Le petit prophète, comme il n'était pas délivré, il avait la promesse de Dieu. Mais à quel coup on a un grand prophète? Quand on a un grand prophète a yabissié, Nzamba loba kinini, abandu koloba, que non, Nzamba loba kinangai, Nzela boy, Nzela na yeli, na zongela te, Nzamba loba kinanga mboka bonakomi na liate. Kaka mutazo bete la lisolo, abosana kike, azan non délivré. Et Moutouana il est aussi un prophète. Mais un prophète est non délivré. Abandu ko yebi saye Zamba lobi. Nzelo zongela kizonga. Nzelo yela kizonga. Lianayo, le petit prophète il a mangé. Et le petit prophète, Nzelo ba pelisa ki azongeli. Même Bible lobi a comme Nzela ba lion ba bimi. Lion, imaginez-vous, lion mona musuni, atika musuni, mais lion a bomu mutu, a kaboni musuni, wana na 12 parties, lion ali à tel côté. Mais bien aimé, mais quand on peut calculer, lion, oh ya ça, lion, oh, soka boni musuni, ali aka, mais ali était, a kaboni kaka musuni, wana na 12 parties. Mais bien aimé, promesse et ce qui, pourquoi? Parce que mon enfant qui délivrance c'était, même là nous sommes bien aimés, le cas de délivrance a fini là. Nous qui est dans notre délivrance. Nous qui est délivrance à fin d'ailleurs. Ceux qui ont vu délivrance à fin d'ailleurs, mes bien-aimés, même les mains dans nos obota, va refousser de côté. Ceux qui ont vu délivrance à fin d'ailleurs, va pas souffrir. Ceux qui ont vu délivrance à d'ailleurs, n'a pas souffrir. Ceux qui ont vu délivrance d'ailleurs, mes bien-aimés, à venir d'ailleurs, et que souffrir. Les autres sont collés là. Nous sommes ensemble ensemble. Nous sommes botatés. Nous sommes botatés parce que la carte d'ailleurs, on s'en a mis la carte ensemble, oui. Na lala ki na lota ki na boti bana, oui. Na lala ki na moni na sombi motuka, oui. Na lala ki na mona ki na sombi avion, oui. Na lala ki na moni na seli mariage, oui. Biloko zolo ba wana, ce sont des choses ça vraies. Au conseiller comme côté. Na lala ki na mona ki, oui. Oh nyo ce sont koloba, et ça vrai. Mon sakoli mo ka sakola ki ponanga, oui. Et ça réalité. Mais il faut y aller le komoko. Pour bien connaître ce toit là, et qu'on puisse s'amener à fin d'ailleurs, base c'est le komoko. Joie de délivrance à fin d'ailleurs. Ce qu'on dit de délivrance à fin d'ailleurs, mes bien-aimés, ma promesse est comme en réalité. Mais la caille ensemble est comme en réalité. Mais le moment que je suis de délivrance c'était, ça n'a pas tout d'ailleurs. Nous c'est que bien, au bout de 5 ans de l'écouta, vexé que là ta fin d'ailleurs, au bout de 5 ans de ça la carte. Mais bien-aimés, ensemble et l'union va te reçu de délivrance. Comme ça, la milaka et l'union va te reçu de délivrance. Délivrance maduka kayango. Délivrance maduka kayango. Délivrance ma côte dans la profondeur na yango. Yango sommes la miracle salami. Nous sommes la commande de la délivrance. Et ça qu'on s'est passé.
la carte église, la restauration des prêches. Je crois que comment que le bon qu'on est ensemble, et ça qu'on s'est manifesté. La carte église, la restauration des prêches. Comment ça la toque bien habito, biso, le numéro d'habito 081 41 88 et 012. Et ça va pas m'bola yo. Mais bien aimé, dès que tu as ça koloba. Soit une maman, on s'en a bilaka la carte nayo, on s'en a risque ya kogater yango. On coupe ça kosimba yango. Yo kanisi batembele kaka nyoso to balala ka balota ka bandoto ndeko kisabaka la vie na bango. Est-ce que bandoto balota ke sala ka lokuta? Non, bandoto bazolote ça vrai. Ils ont besoin de makambo ya vrai, mais ils ont l'obstacle. Ils ont l'obstacle. Ils ont la maloba, ils ont la réclamation. Ou ils ont la liboso la yo, ou ils ont la simana yo. Le moment que yo ko soit taya ko ya ka délivrance sa vie na yo, c'est-à-dire au lieu quoi ici obstacle. La famille na bino on renversé, boté la famille na bino dans cet temps-là, dans cet temps-là, dans cet temps-là. On a que bilaka ya nzambe et ça koya na pete et ça koya na pete et koya et la kiso to na yo mais le moment que yo na kata vie na yo o lingi kata que na zala bilaka ya nzambe o yabite comment la kontuko luka basala nzambe comment que na kontuko luka délivrance mais bien aimé ngana moni mukolo moko l'église kaka l'église place nazo kamba awa mais yambinde komoko de quoi quand tu yambie to solo na na kata bureau Asilisi, Azol Sangali papa, moi j'ai des problèmes. Le problème la zana yango, $1000 yango. Bah le but que au sakola ramakas, sakola pour l'anga, et la zana besoin, ma kambozo loba, on peut savoir la jour et kokisama, $1000 yango. Le bien aimé. La tournée papa, au lieu de son délivrance, au lieu de son prophétie, tu es pour soi la mine. Papa a fini le mardi, mais nous devons dire que ça ensemble. Dans la vie, ma terre, la vie, nous devons ça ensemble. Il y a un bon yango. Mais bien ami, sois un homme délivré, sois un pasteur délivré. Dans les bisous, zonga. Qui est qui nous look ensemble la profondeur. Qui est qui nous look ensemble, madame. Et ça me va sur Bakaïté. Et nous, ceux qui ont professé Kogi Sami. Ceux qui ont Kogi Sami. Au que je m'assois dans le Kalanga et Tony. Na bisezo ngala mbongo la yo papa na kanisa ki nabite na mutu na yesu ya kanisa ki ngala zanganga na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un mon qui est dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti bon pour partir à Porto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour nous là sous mulongo. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto. Biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mais na ndimité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on peut bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, Saint-Vincent.
ça décolle. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. Vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. La vie de la pensée ne sera qu'à qui sera une église de la restauration des prêches de Basakol pour Nayo. Papa, Bakontu qu'on peut saluer prophétie. Bakontu qu'on le banayo lobby. Au Rosala Boyoko Maboui. Ça n'a moutou Nayo. Et quand on kokisama, mais la place, elle peut sa vie et me met en alliwa. Mais ceux qui le collent à montagne, qui délivrent sa vie, quand nous disons la caille en Zambé et ça, qu'on a kokisama, ça n'a moutou Nayo et que nous n'a moutou dans la vie. Et tika yon n'est pas bolayo. Dans son nom, moutou moko, tout ce temps qu'on nous délivre sa vie Nayo et ma cambamine ne peut pas la vie Nayo. Dans son nom, moutou moko, Bible ça qu'on va faire le candage en 10 diable. Satan, il vient rien que pour voler. La yébi qui va yiba yayo, la yébi qui va zoya yayo, la yébi qui va kenda yayo. Mais tout ce temps qu'on nous garde une face, je sais que le bon péché là, on repère ça yo, on est surtout Satan la kenda kina yango. À cause de cela yo, on est surtout bande kenda kina yango. Et la yébi que le pambola yo. Comment ça va te remettre la mission le numéro la mission? 081 41 88 012. Et le pambola yo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le zongi ça soit mingi de kola fina yo. La yébi qui vous a béni. Et la seule bana montemoko. Tout ce temps qu'on nous a défendu sa vie, on peut échouer, on peut vivre un échec, on peut monter dans le assemblée la carte à vie, et on peut monter, ils semblent la chose qui tout là, qu'on s'en la carte à vie, et dans ça qu'on a monté mon co, et le moment que yo soit délivré sa vie, si vous m'avez dit que non, yo revient avec une bombe, qui mine de carte là, ils semblent fondre la porte. Si vous m'avez dit la vie, on peut vivre la carte souffrance, la carte là. Pour voyager, il faut céder. Mais même dans le Seigneur, si on construit de différence sur la table pour céder, parce qu'ils ont dans l'ensemble de la yo. Jésus-Christ a coupé du pambaté. Et loué à Jésus. Et ça me fait pour la vie de la mission chrétienne. Et loué à Jésus. Et ça m'impacte pour la vie de la mission chrétienne. Et la bonne sanitaire, l'on est pas bon là, il m'a bien aimé. Comment c'est la tête comme un bisso. N'a pas bon de connaître surtout. Zamba Pambola, ma fille Sephora, Zamba Pambola, la servante de Dieu, Maman Tiffany, Zamba Pambola, Maman Jacqueline Amien, Zamba Zong Siamingi Penza, Maman Jacqueline Kota, Zamba Pambola, Yoli Susu, ma petite sœur Olga, Olive Mounongo, Zamba Pambola, Bine, Maman Eliane, Zamba Pambola, ma casse Penza, tout ça, on continue toujours, dans mon salaire Zambé, et dans la sanité, Pambola. Bande konyo surtout Maman Anne Kasongo, Maman Karine Kasongo, Zambazon Sabino, Tobosane Binote, à Pambola Bino toujours, Makambe Kende Liboso, au nom de Jésus-Christ. Amen. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata, Zambé à le Nazarien, le Nazarien. atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mamakandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien